Merci. Yamona na petit alelo, to petit bango merci. Na ndenge batesi biso pe na oyo ya ofele. Ndenge tolobaka, tonyaka nde klasi ya molimo. Konya na makambo ya bonzambe. Konya na makambo ya bomama, ya bomwasi. Toloki mate ya kitoko na mokolo lelo. Yango tosendaka ete na mbongo ya 14 biso nyonso toke bakozalaka présente mpo mayeba koteya biso moko na moko akoka kososola comprendre nini oyo esengeli na ye kosala. Yango mama ya bukama ateyaki biso kitoko, akanisi biso mwasi ya veuve oyo batindelaki ye profete Elia ye epai na ye Nzambe nde moto atindaki. Asili pepe ya mwasi ya veuve pamba te ayebete ete mwasi wana azali mwasi ya botosi, makambo akonyoka na mosali na nga akosalela yango wana profete Elia aliaki biloko oyo ndako ya mama veuve ekawukaki te. Ngai mpe tosala ndenge moko, toyebaka na kokaba kosala oyo ezali posa ya Nzambe, kosala oyo ezali volonté ya Tata Molimo Santu mpo bandako na biso ekokauka te. Yango wana na Proverbe na chapitre 14 verset 1 na biso mwasi ya mayele azali oyo akotongaka ndako na ye, kasi mwasi oyo azali azoba ye moko akobomaka ngo na maboko na ye penza. Yele mayeba koteyaka biso mokolo na mokolo, tozalaka bayoki ya pamba te kasi tobomba mpe tosalela yango wana ndenge nayo tokobenga mama ya valeur ndenge mama mulu azalaki. Toyoki mama évangéliste ndenge ayebisi biso mama mulu azalaki na ye na mbongo te, azalaki na ye mpe na bilamba ebele te, azalaki mwasi azalaki kosouffrir me azalaki na bolingo ya bato. Na ntina ya bolingo yango ntango nyonso azalaki kotuna papa Fuma Mbanza ete bapaya balie mpo azalaki na susi. Yango wana ngai moyo tozala pasi ya mayele tozala kotonga bafoye na biso, tozala pasi ya zoba te tokopema yango kaka na ntina ya bolingo. Mwali te ya moke nazwi ntango nake na matati na makambo ya ebembe. Moninga moko totangaki na ye na université abelaki ntango tosoleli na moninga moko alobi antuka moninga wana apeli mutu liboma me ayaki azwi traitement sava sikoyo esi azongaki nga nalobi lokola aza na matati kala ndenge nakokoma kuna nakoluka tosolola na ye na nzela nasinyalaki moninga wana te naza kokoma kala mingi te, soki nakomi nakoyebisa yo adresse epai
moninga wana ayaki tosololi na ye arelatela histoire ndenge nini atalaki mutu bon moko azalaki na ye na ndako azwaki bango loko basala bango basababu de priere alataki chapeau ya clause amoni kaakabela na ye loko aza mosali na ndako na ye nzoka bon wana na makanisi ya mate soki azalaki konsilie libala na ye ate kosalela ye kikinakina nde epesaki moninga wana maladi ya mutu kuna na matadi lokola aza ye moko akenda kaka na ntina ya libala esengelaki azonga na fami na ye na njili kuna nde na mabondeli na traitement kuna na telema ayebisinga mpo ya kobengana kaka nansi alobi nanga nansi nalali na butu namoni bango nde balobaka docteur jésus aye ntango aye alobi na ngai naye nalongola eloko batie kati na mutu na yo naza kolongola yango kasi eloko moko eza na nzoto na yo esengeli na yo ozonga esika batiaki yo yango mpo bakoka kolongola yango lokola ezalaki ndoto abito nalamuki ngai moko na mitali nayebi ete batiaki ye tonga na nzoto mpo ndenge bajeune fille bazokolinga kosala beka ya kokota nzoka tonga wana epai ya nzambe eza eloko moko eza impure oyo akokaki kosima yango te na ngonga wana alongola ye yango kasi malaki ya mutu batiaki ya likoma afongoli mutu alongoli eloko ya mabe batiaki na kati mamamoye eloko etikaki na makasi nzambe amoni ete eloko eza na nzoto na ye eza impure ye akoki kosima yango te alongola yango mpona konzambe na kolaki kolongola yango nalobi songa esika batiaki yo yango bakolongola yo yango eza na bamama mingi tozali awa toza kosalela pratike wana toyeba ete eza eloko oyo nzambe alingi yango te nga nazoyeba na fami ya bapapa na nga babotama 10 na 10 wana koko na biso akenda maternité 9 fois pamba te bazalaki na mapasa mais soki otali ba age na bango ezalaki mingi na bekaka ya ba 200 baekaka ba 200 sikoyo bamama ya kala pratiki bazali kosala mpona kokoka kosala baespacement wana ndenge nini biso bamama ya lelo tokoki kokende kotia biloko oyo esalami na makambo ya malamu te ndenge kaka bajeune fille kotikolaka na mateya bakoloka nini veramu base ezalokaka base eza yango epende eza yango likote kasi epai ya nzambe ezali eloko moko ya mateo yango wana biso baye oyo totia biloko na banzoto na biso tokende kolongola yango pamba te ndeko wana azali nango na expérience nga ntango namoni toza kosolola na ye namoni ke azongi normal mpona batelefone tosolola ntango namoni ke ya solo azwaki guérison maladi wana batiaki kati na ye balongolaki yango kasi eloko ezalaki ya mpe oyo nzambe akoki kosimba yango na maboko na ye te etikalaki na nzoto na ye yango na liteya wana na ye tokabola ngo lekutani na biso na mama oyo nyonso ayebi ke atia eloko wana na nzoto na ye senga conseil na bamama mikolo bateya biso pokoyeba ndenge nini tokobatela bafoye na biso ndenge nini tokosala espacement na biso mpona koyeba tokabola bana paraport ya baage soki tozali kosala makambo ya ndenge wana tokoka kotika bamamoye ya solo mateo na biso ezali malamu nazali mpe na esengo makasi mpo nazali komona ete bamama tolamuki oyo nyonso tozwaki bolembu na 2021 tolongola yango tosenga makasi epai ya tata molimo san ndongo totelemi boye totelema kaka mpo na libela pamba te ndenge tolobaka mama nde azali na devoir makasi ya kobondela mpona protege oyo ezali libota na ye epesa molinga yo ezala ba jeune fille tozomona chance mpe soki emonani na 20 ans 21 ans jeune fille esabali donc akomi deja responsable akomi mama na kati ya ndako na ye nde tolamuka biso nyonso na nzela ya mabondeli tomoni kufa ndenge ye bamaladi ya ndenge na ndenge tokosilisa yango kaka na nzela
biso kokendaka kolela kutu mobimba oyo malamu atalaka volonté ya mutu atalaka ete mutu wana lipimi aluna kolala na mbeto na ngai ya mixité nake kolala na mabele mpona kolela na ntina ya pasi toyebi ete bakeli biso baza lingomba te ezali na kimia te banzoto na biso te ezali na kimia te mabota na biso te ezali na kimia te mokili mobimba tozangi kimia kimia tola kaka na nzela ya mabondeli nde tokamuka makasi na nzela ya mabondeli surtout mokolo ya mercredi ezali mokolo oyo mama mulu ye moko en personne aliaka yawe tobelaka ngo mercredi solution dans ce qui a lié à cette solution ati ba problème na biso ake nango atikeli biso ba solution kolingaka te ntango nyonso likambo ozali kolelela ezalaka kaka na bambula na bambula nzoka nde baninga mosusu na mercredi bazali kozwa oyo ezali solution ya baproblème mingi tozali kolelaka ntina ya mabota mingi tozali kolelaka ntina ya mabala mingi tozali kolelaka ntina ya misala solution ekolukaka keka ya tata molimo sana na nzela ya mabondeli oseleka ya mama mwilu oyo ezali molobeli na biso bamama oye nde lelo mercredi tozala te mosala pamba te tozali na misala ya minene oyo tata molimo sana soki topesa epai na biso bamama misala ya lukendele tobosana yango te ndako na biso ya 8 chambre oyo tozali kotonga mpona kolalisela yango bapaya toyokaki baaméricain ndenge balobaki bakei me na 2022 bakoya en masse bakoya ebele tokolalisa bango wapi biso toza komona biso mokokala soki tokoti yerusalemu bandako tokolala kutu ezali te esurtout lokwa balobi na mbanza bato bakolala lisusu te tokota na bakan ekomeli biso pasi toyebi ete période ya mvula ezali eza kopesa pasi yango tosala makasi na kotonga yerusalemu yango papaki alongana tikelaki biso testama ete soki totongi yerusalemu te pasi na biso kosala nini ekosila te toza na devoir ya kotonga yerusalemu yango mosala toza kosala awa yango totonga yerusalemu mpe ekosala misala oyo kasi kopesa epai na biso bamama tokosana te tozali kokelela milulu na biso ya minene ya le 27 avril epai waki papa talaka bamama lolenge nini tokokotela lolenge nini tokosala misala lolenge nini tokoneza yerusalemu yango mama soki ozwaki ekate libunda bana ya jeteki bakendaki papa na kotala mpe bapopulation ekotaki apesi bango sang bongo biso bamama aski oyo ezali kosangisa ezala bamama ya jeteki ezala bamama ya
yango ngai tolamuka tosala mosala ya Yawe koyokela na yo mutu te moto apesa yo masengenge te yo osala ndenge na awa azali kopesa epai na yo soki apesa oyo ya mingi pesa ye ya moke mpe pesa ye mpe kotisa ye niongo ya yobi ndenge nini akoyeba na kozomisela biso toyoki mama secrétaire ayebisi biso ete ntinzali ya le 16 échanger tokomi nango na le 26 nde biso bamama tosala makasi batata bazali kokandela biso makasi pamba te bango balobi batata ya mokili mobimba contre anti-RDC. Ba